Et ok oteka ngate makamsu sosala ya wana ok oteka ngai to si c'est qui makamba pota na branchement ba branchenga po ba ki oteka ngai ba puta ntanga na prêtre kasi to solo li prêtre nga na sala bémission na zana ba mateste te yangwana kasi fungo makasi nyomi titi ok prêtre sali na o ya kolinga ala pesi mbongo yo pe mbongo wana Judith nateka ki okuna ba pesi ko mais au 100 moi $20 non peut encore. Dès à moi le monde a liaison ya ba PD na ba fi so moni PD otambola mingi na ba fi okanga na ba ateka ba e ba kenda ba partout ba fi pe ba teka kaye ateka pe PD ya ngo ba lingana PD samba donc ngande na zaboye ba ke ba branchenga na courant non est-ce qu'on a ça branché ba branché nga pena na courant na ningani na chauffer tina 100 degrés emao ikolo nango ba pesi nga $1000 bakama timbongo ba pesi toye tokatani katikati nga kuna mtu ba branché kinga ba branché nga yo ko manga na zui kaka pourcentage olingi branchement ngapena tana mutu moka za kuluka basi ozana branchement tukokabula katikati yo 50 ngapi 50 branchement awi mbote na balandi ya Jika TV News be balanda kapiso mokili mobimba na pesi bino mbote parce que na ebete bokozala ebele pe bozali ebele bokolanda biso na émission na biso tolobela nyonso. Vraiment lelo bomoni nazali toujours na plateau ya Mama Sarah Tola mingi tokolobela makambo etali basi ya solo boza ebele ya kobenga Mama Judith merci si tout na émission ya suka tosala ki na Mama Sarah bolobi Mama Judith bolobi penza basi tolembi basi bolingi nini basi bozo kende wapi objectif na bino eza nini ya solo boza na raison mais na pesi mbote na papa Banebele papa Joseph Magloire mbote no na Allemagne mbote na ba vrai na ngai en tout cas boza ebele na lingaka te na pesa oyo et pourtant boza ebele na pesi bino ba mbote soki toza nzela moko na bon livre akuki kofungola caméra na yamba Mama Sarah Tola Mama Sarah lo sako na yo Mama Judith Kalanga boni santé mama santé kitoko makasi mbote na babone nyonso ya Jika TV News. Merci beaucoup mama waneza déjà libota na yo ndenge nini station ya mboka to bandaka na mama ya ndeka nzamba okumba biso kandinga nzamba okumba biso lelo eza pe férié ba eza journée dédiée na basuda bazui ba poisson bazui ba carton banini nga commencer à sodater nga koleki ya sodater na kindata ko beta porte na zota inana mwaloso bango pe bakabaka te et comment ya ba militaire Mama Sarah tokoti na mama na likambo na biso parce que bon délivre zo signaler biso Mama Sarah apparemment na Kinshasa libala ezala lisute na Kinshasa libala ezali te ezala et c'est tout pour na biso ba internet libala ezali tozaka na problème moko tolingi kobonga mba moko aotala moi jeune mo na Kinshasa ao débrouiller na somi mutuka te non babenga ke patron te prêtre te osa nini il faut mobali moko waza na kombo mobali moko wa bonga mobali moko wa banotindele bakode bando pese mbongo yango moni bazo négliger mibali na biso ya Kinshasa pona convier mibali bana poto wana bandeko na biso internet wana bandeko na biso internet mibali bazali papa mibala malamu bazali pe na Kinshasa wana kinga bako bala pe biso basi internet bazali Siko pourquoi biso basi internet toluli trop mibala code et puis mobala ngaza ye montin na cause na bangata 10 Allemagne, Belgique, France, Japon, États-Unis, Canada, na kabuli bamboka na nyestu na siko na jela bonde chombo izati moko soki ya Allemagne atindeli nga na someli bilamba
Hema. Il y a France na futinda. Il y a Belgique. Na sali ba tapage na ngato ki olia ba na ba chaba, ba champagne. Ya Cameroun kuna yenda futela nga ba biya ba voyage. Et ça bongo. Na yena boki photo na TikTok. Na chepe na Facebook. Nyonso na partagé. Omoni problème sous ezani. Mama ena kubite okoteli mibale yakini. Babi mibale yakini bakabaka lisu. Te soit péché mbongo beleza 20 ans. Eza ezwele da mutu na mutu. Ezwele da mutu na mutu. Eza mibale na tshesa bakababa mbongo nga camarade nanga. Auto bala mobala sombede lupango na limite. Ce qui a pas eu mobala ça na mbongo voilà. Mobala sombede mutuka. Siko pourquoi bisonyo sotoninka to bala mibala mbongo? Est-ce que mutu na mutu ebi destin na e maman Judith? C'est ça. Est-ce que yo Nzamba ebisa ko maman Judith to bala général? Non. Po ki ke ba général ba opesa basi ba mbongo makasi ko luko yo poko taliba na général. Ba beto masasiti. C'est ça destin na ote. Il faut que yo bala ministre. Est-ce que Nzamba lobaka yo Judith to bala ministre? Et ana batu musu Nzamba la ka ke ba robala ba ministre. Mais ministre ngo ko uta na na pauvreté. Nda okoma ministre. Yo lobité, la fona banamba mon kaza ministre. Batu deux fois, faut pas voir katan ya rotala destin. Faut tout na Nzambe destin na yo o tracer langa na. Ondela talango. Nzambe la lingina za na destin nga o tracer langa na vie. Na bimana banda sujeté. Yo Nzamba tracer la o destin, yo ningo za wana okobala couturier. Eh, Onduki mango. à niveau nanga couturier. Na bandi liboma. Eh, la fo ministre. Tala sko bateau nyonso pe internet ango na sa balata ministre. Pasate. Na bali député. Mobala mango pasate. Bozoki ma ba destin. Yango beaucoup tana na ba venturier. Abimina bino 4 5 abimina kiri mobimba ki abimina ba comédien aki abimina boye likona ngo ba yeba pesi bino ba maladie parce que boki ma destin pona nini mobalo zo mona lelo tam so azane lo côté lobi na ozala moto est-ce que président Joseph Kabila ebana karozala avanda na pouvoir pendant 16 ans Teye déjà ebonga samaki ezaki destin ayeba ki angote ye moko yaki destin ata pe na basi o baboya ka etango azaka na eloko te basi kombe baboya oyebi tanga koma président oyebi basi kombe ba regreta voilà basi kombe baboya ka ana eloko te boye na boye awa lelo akomi mokonzi mboka oyebi niveau ba lukata audience azalaka copain nanga tobima na ye boye na boya linganga kuna boya ka nani akondima master na biso na Belgique nana ondima yo nani azali mutazodondwa mutu apatienta supportaki souffrance ala kapaka ta titre tikali libela tina ndenga o première dame atkoti na histoire à Congo bakotanga kayepe ko négligera bantu te bandeko na biso bana posa ba apparaître kaka ya ke poto nga ya ke poto na nzela ndamu nga avion funa ke poto ba monjili ti France ok nango na moyenne okomo sala n'importe quoi okomo ndima na libala o esengela ki obala te ka po ba mema poto tangi likambo ya poto ya monde na obe bandeko na biso oyo babibengaka bastar tondima kaka babanda makambo yango ya kistar kaka mais pourquoi mema bango na poto depuis baza na bamibale ebele na poto nzambe olakisa bango ke nazara juste yo obima na libanda ya destin na yo te Jonas akimaka ti asuka wapi na mboka ngo kaka akwake wapi ti place destin na ye ezalaki donc ato kimi na yo soki nzambe bakobala couturier yaya bakolala ona mibala poto babongisi pe vi na yo te na suka nango soki nzambe asali yo grâce ozongi ka na destin na yo bali couturier soki pe orate grâce na yo na chance na yo otikali yole à vie
célibataire. Oyebi basi combien baotikala base nzambe asalaka mwasi moko te nde balobaka o munde nzambe nzambe asala mutu tuta bala te nzambe asala mutu nyonso po abonga mutu nyonso abala avec histoire nzambe akalkulaka après soki sara akoki 25 ans na otindele mobala vie na ye nde baosala foyer bango nde baobota bana yo précédé nzambe obandi kobota avant 25 ans obandi de changer destin vie mobali moko se présenté pas na o na 25 ans lokaza na lokota pauvre boye olandi mobala batu po afutela kondako tala mobala vie na ye wana leki zela aki abali abali pe mutu mususu pas après quelques jours akomi député wana pe mobali na nga okomi kokende kosenga ba audience pona nini osupportaki te ebele balekisa ba chance na bango bongo mama Judith aleka déjà destin vie na ye komi trop tard pour rattraper ngo bablo bongo pour rattraper ngo fo mawanzambo lukanzambe makasi yango mona ebele ba otikalaka sa mibali abotika bana mobala obala zate mobala obala sakenda alekisa chance na ye ya solo wana tolinka mibali o bande ya na mpongo surtout na période oyo mobala makolo na okeno wapi nga na oluka mobala aza mutuka paso melanga mutuka kinganda yaki na mutuka na matanga alekinga lelo tenga pe fona zwa mutuka akutu kitoko te nga na leki kuna succès na babu akutu na makangu te ayeba ni te na internet donc nga pe tour oyo ane oyo nga pe fona somba mutuka voilà osomba ngo otekaka biso pe toyebi monde ya commerce soko oza na ba ressources ebele te odire nango toyebi soko oza na ekotiseli ebele te o nga naza na maison d'habillement koza nango moko te ezala nango 5 so oza nango moko okosala biso kenda na mbongo ya okosi biso nayebi monde wana très bien siko mama Sara tozokende mbango mpo toshite tobaki sujet na biso tokende nango mbango tokoumela nango te système oyo ya kobranche branchement memanga epai ya Willy Michel memanga epai ya Avidachu memanga epai ya nini système wana pe cop so apesi yo po opesi oyoka yango vrai cop ekoma bongo omeminga nga mpe napesi yo pourcentage sikokuna na omeminga nakeka na solo porte à porte te nyomi titi yango wana Judith oki oteka nga te makambo mosusu osalaka yango wana oki oteka ngai tosilisaki makambo babranche nga mpo baki oteka ngai bakutanisa nga na prêtre kasi tosololi prêtre nga nasala bémission naza na bamate yango wana te kasi fungo makasi nyomi titi okei prêtre asali na oyo ya kolinga alapesi yo mbongo yo mpe mbongo wana Judith natekaki yo kuna bapesi yo kome o 100 moi $20 no mpe yango wana nde yango wana omonaka liaison ya bapede na bafi so omoni pede otambola mingi na bafi okangama na bango atekaka bango ebakendaka bapartout bafi mpe batekaka ye atekaka mpe pede ya yango balingani pede okile bebi mama Judith yesu anga zonga kaka tokomi nyonso basini tout de atomoni ba faux prophète tout on a tout vu samba donc ngande naza boye bake ba brancher nga na courant nga na siko naza brancher te ba brancher nga pena na courant na ningani na chauffer tina 100 degrés emao ikolo nango bapesi nga $1000 bakamati mbongo bapesi toye tokatani katikati nga kuna mutu babranche ki nga babranche nga yo branchement nga nazwi kaka pourcentage olingi branchement nga mpe naza na mutu moko aza koluka basi oza na branchement tukokabula katikati yo 50 nga mpe 50 branchement le monde en envers
Kolo yeso azonga mama. Tika kolo yeso Samba lola mama Sarah. Conseil nini oyo yoko pesa na bana basi. Tomi kangelongi te. Na kolobelo kumoko peut-être na lobela ngwe pananga. Po mutu lelo a blessé Sarah tola mingi asimbaka papa Diko. Wana na loba ngo mingi pananga babone ya Jika beto nanga bayeba ngo. Okoloba nini pona bato ba blessaka yo me yoza toujours na papa Diko. Na loba bango eloko te parce que bango bazo perdre temps. Ngana zala na ba objectif nanga mama Judith. Ata 1000 personnes ngana ba ata basangisi mukili mobimba na ba pasteur nyonso mukili. Ba ebisi bango ba ya opekisa Sarati ko sala likambwana na yo kate no sala o elobinga. Nga sala ra o elobinga. Okay. Soit na esabino bo ebisa nzamba kitatika bokondi na epina na mona ya lobananga ndina yoka. Ka bino bata mukili na yoka te. Voilà. Parce que ba réalité to kutana nango ebele na vie ezala ba erreur ya koyoka. Mutumwa ebisi oboya ye aza mobali mabeta ngoboye ye wana kamtesa ki oboya ya komobima na ye. Ka ye wana ebisa ki otika akuya sali yango. Ka ye mtesa ki commerce e futa raté après quelques jours yo tiki ya komi kote kango le cœur de l'homme. Na yo ka batuti donc ngai ba fatiga ngate balongolaka ba penser na ngate balongolaka projet na ngate. Ba projet na nga ba penser na nga makamunyo tuna kantaka. Ata mokili mbaba bisara tika na tika ate na sala oyo nga na tana na mutema yango no sala. Donc ba maloba nyos tu balobaka ba campagne déstabilisation et ça la eloko te parce que moi j'avance na vision nanga. Na recéder te pona batu balobi. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Mama Sarah olobi ke okosete te pona batu balobi parce que oyebi oyo ozali. Kaka ndenge nga na lobaka mwasi miyeba oyo oza ozoluka nini. Yaya lelo mibali 5 bakoyebisa yo balingi yo. Attention. Peut-être na 5 wana oyo zomona pamba yende mobali afina yo. Alors fais attention. Sala choix moko. Babi nyama kenda kanzela moko. Po azana makolo mine. Yo zolanda combien de zela. Mama Sarah na bosembo tali caméra opesi basi nyonso en général. Ce qui poti pota eza na Dubai te. Biso to sebisa ki Dubai makasi. Poti pota ya grave plus que Dubai eza na Congo. Malobi pana. En tout cas, merci beaucoup maman Judith. Ngana ngolobaka na basi nyonso waza mwasi. Bo bimana complexe. Botikata na temps. Boyeba ke nzamba tracela mutu na mutu destin na ye ya vie. Muna mutaza na chemin na ye. Soro lingi o mata, o pela, o ngala, sala quelque chose na vie. Sala commerce. Qui s'y a vie, qui s'y a récit des nzambe, associé en nzambe na prière. Au moins na ba résultat ya malamu. Yango moni na sala ki formation en ligne, formation en ligne, eza pona ba papa, pona ba maman. Yo moto so sala commerce. Au moins na kako shitaka o matio kiti. Yo pe moto za na likaniso lingo bando sala commerce, mozala mbongo mokiozo yo bate nini o sala commerce nini. Yo pe moto za na loko te mwana posa ya kwa ozo envio sala commerce moza na fonte. Boya na technique du commerce formation e banda le 28 oyo. Je crois ba au clôturer ba inscription le 25. Boya na formation. Et moi oyo. Boya na formation ba papa ba maman za formation en ligne. Oza na poto, oza la wapi, okolanda ngwa en ligne na Zoom. Donc boya na formation ekosunga makasata yo muto ane loko te. Mais oza na poso teka. Na kati ya technique du commerce to relaxo nini oko sala po epesa au fond o banda koteka. Kuna tozaka kana business na Jésus Christ yango mi balende secret récit ta vie à mutu. Merci maman. Je crois nga pe na koya ponga pe na zana besoin na yekola koteka po baseka nga mingi balobi wa par bureau wana place moko te okosala. Alors na lingina confondre bango nga pe na lingina banda koteka. Merci beaucoup Mama Sarah nga pe na koya. Donc parmi bato ba koyekola pe nga na koyekola po en tout cas na yo kisabaleki na ngasu. Vraiment merci beaucoup Maman Judith. Merci beaucoup Mama Sarah pour natana yo na Jika TV News. Eh ba dédicace maman wana ya ngata. Yaya zwa yango bon délivre kabela yango. Merci beaucoup na ba sponsor nanga Majabu Gospel Azir Magica Dasa. Merci lisusu na ba partenaire nangai
Tata Po et Fapeka, ma grande sœur chérie, couple Bondo, maman Mariam et papa Roy Bondo. Merci na Jelly Bet Industriel, moi c'est Pembe, merci na président Charles Tamboué. Merci na maman Madolelo na Germanie, motema ya papa Samuel, merci na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, merci na Amelia Mweba, la privado ya Orlando Domingos, un grand merci pe na papa Diego Milito, merci na ba vrai na nganyos tubo s'abonner na JK TV News, merci na président bébé, merci na maman Nathalie, Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Sarah Abwele, Edish Kalala, Pamela Kabea, merci na yo, merci na Rose Bonga, merci na Sela Kikela, merci na maman Mapas officiel TV, merci beaucoup na Debo Bouchab, merci na Clara Fikaou, merci na Sol Mbemba, merci na Ozia Massamba, merci na Angelo Karwan, merci na Murphy Andrea, merci na Bilonios tout en tout cas Boza Ebele. Baza Ebele. Merci pe na babone à maman Judith Kalanga na lingi bino vraiment mingi ba émission éducative de Botalaka na zobeta c'était. Merci maman Judith Ningo ya. Merci beaucoup maman Sarah, merci beaucoup na balandi na biso nyonso ya JK TV News. Nga na benga bino ba étoile na ngai. Pourquoi na benga bino ba étoile? Parce que boza cher makasi. Soki eza pona bino te na koki ko fanda te na che caméra na bandi koloba. Soki to loba ka parce que to yebi ete ba étoile bazawa na ba Holanda biso parce que bango bangenga kata na se ya mai. Merci beaucoup na ba vrai ya JK. Ba vrai pourquoi na loba ka ba vrai ba hypocrite te. Ba escroté bato bayaka na mitema mibale te bato bayaka na mutema moko bamona naka ata na mbongo te mais na action alakisaka ki azavri wana nazotala papa Joseph Magloire papa ya bana ebele na kati ya Allemagne no sako na yo mama Odile kitumba na kati ya Canada lo sako na yo mon vieux Delvis El Sincero yaya ya baleki ebele balobi yaya asolola kana baleki Zoya yo ingeta kolutu lo sako na star du moment Dina Star matondo na yo la mianda na kati Afrique d'ici dalobaki mama na monio na mama Sarah mais opesinga bambote te la mianda mwasi ya mukie na tai na yandima yango na kati Afrique d'ici lo sako na yo ba frère nanga jika pesa mabange belete parce que pema nga na kokate na pesi bino ka ba bisou bo commenter bo liker bo partager et belé merci na bon délivre derrière la caméra parce que Yelelo a remplacé Fabrice Mande toujours quand ndenge to travail kana service ya collaboration ce qui est soumasi à Nazareth a zongité surtout ona yango parce que lelo eza ya biso lobi eza ya ye to kutani na mbala sinon je vous love.